Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà votre humble servante maman B52. Je suis très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus ici chez B52, la mignonne officielle. La grande famille non lobamingi était pour naza penana kanda. Makambu leader ami sina mama top balobi. En tout cas na sepeli nango. Na opesa bino suite na suka so na sepel na auto na sepel na oti na bi lokola batu basabona a na B52 la mignonne officielle. Pourquoi pas venir partager cela avec vous? OK? Événement Ezamoko le 29 mars 2025. Le lot déjà le 20 mars. Jour J-9, somba bien na yo, na place économique eza $10, na place VIP eza na $30. La grande famille qui m'embang na Bellevue Télévision, filme na biso mon aîné ezole kakuna, tokende kozwa mutu na mutu azwa par na ye ya éducation. Parce que chez Bellevue Télévision, ils ont un film moko ezali éducatif. La grande famille, maman top na leader à Miss Bakoko Sala Boité. Tolanda et puis on se retrouve juste après. Moi aussi. Bon, je comprends pas l'oser là. Et t'as compris, moi aussi. T'es dans bien pour bala mon abatelu on y est temps. Au kamula ke kamuno on ba point. Pasteur Moïse Mbiye abala. Abo yo zolanda yo ebi vision na ete. Naza so ya sala na eve ka obala na ete. Alandi na Paul mabeza wa. Nga naza seul congolais pour soutenir pasteur Moïse Mbiye. Ngai étant célibataire. Pourquoi? Parce que mon kilio bato ba bomango couple Adam na Eve. Mais bato sauva mon kilio célibataire Jésus-Christ. Est-ce que na kosi ba commentaire? Wacha ba commentaire ni Jésus ba sauva mon kili. Célibataire. C'est là so pasteur Moïse Mbiye abali yo po bali. Oui. Lokwana no ya bali te po bala te. Oui. Donc bino bo ba descendre à Paul. Oui. C'est que ça fait bo sali na Nzambe. Oui. Eh. Bon biso to tina ka Nzamba sala biso. Faut soutenir biso, supporter biso. Ezala nini aona yo. Eh. Olinga su poto to komaka Kinshasa iloni ya malongo kuti koto yo. Olembi bala. Nabotami na Congo. Olembi hamburger épaisseur. Nabotami na Congo na koli na Congo. Donc mboka ona yebi makasi koleka Congo ezate. Yo, ansi luzolo la duchesse. Bolingi suko tika mboku te bozaka muke bino wana. Bozaka nini botika biso bokima biso bokenda ki botika biso botika la kaka kuna botika biso bodinda biso boyenini bokiliza Nzambe donc tokosala otolingi. Maman tata yango mona kata Bible baloba le salaire du péché c'est la mort. Mais si lelo Satan kufate donc masumu nyonso asala akufate ti lelo. So le salaire du péché wana ezala. Malgré le salaire du péché, c'est la mort. Mais ma béni sur Satan, ça la tika au kufate. Aza. Au fond, lui moi elo mon coin. Jour à jugement dernier to potana kuna. Biso tout aux alawana. Yo potanga la Bible. Oui, natanga te bona. Ngande na boye. Mais elo na ebi mutakufa ba lié. Na yebi ba Pisson, na yebi ba Ma, na yebi ba Jérémie, na yebi ba Lik, na yebi ba Mambweni, na yebi ba Solange. Naibi ba Tinambour, naibi ba Exode, naibi ba Kerkus, ba Kitambo. Oui, ba Kitambo zala mona mosi. Dozo mélanger na mboka na Bible. Est-ce que ba Kitambo zala mona mosi? Kitambo? Oui. Azamo mosi. Oui. Nandeni. Ngane biki histoire Kitambo zane bazeba mapasa. Bazaki mbo na mpia. Mbo amataki na nzete. Tango matina nzete mbule banjo sala kole menace mpia zo ipsa Kitambo. Kitambo nde etikala komino na kombo Kitambo. Ezande mbo amataki likola nzete ngoko tangani. Oh. Ngana zana connaissance na bata ngembo bana ngembo babenga bango bana ngembo. Oh. Amanda obimana banda. Kitambo amanda obimana banda. Banda siko za mobala batu baya bakangai babeta donc mema itina nina liya de babenga Kitambo. Après nanya fanda te Kasavubu na kumumba Kasavubu na lumumba Kasavubu na ngirigiri na livete Kasavubu na ngirigiri ba commenter do ba kamoba Kasavubu ngirigiri na livete bayo to ba commentaire al bakangi na bango yango mona kasiko kimbantseke na bumbu te kimbantseke Petro Congo na masina basilika babenda na musika
ya solo oui bongo bumbu nani Kishasa na Barumbo bango ka bango kota ville bango histoire na bango esalima na Gombe histoire na bango ko bana lemba matete non lemba matete ado yebi histoire ya Congo relative soto yeba ngo matete nanga ba na lemba kisenso bumbu bango nyo selembao bazali ba shayer bana otambusa lemba shayer lemba za komina batu balemba batanga mingi lemba shai te lo baba banjili kuna nde baza makasi na shai kango ba ko puis pourquoi na lemba bandako na ongeza bandako ya mike azale mutema mukuse lemba donc ba monga fula ye eloko nyonso ko sala do ya lo supporter te en répondre yo mabe monga fula ma campagne monga fula zala sango tu yebite tu yoka au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh Kembo, likolo munga fula. Yemta salam. Boma campagne. Oh, Ngalema. Mona bonne fille. Oui, Ngalema to na Delvo, to na Maman ko continuer au vivre boyété. Pour ça la année ni vraiment. Pour ça la célibataire boyé. Ba célibataire ba na droit à la vie té. Ba na droit à la vie. Au mona congolais miyibi na miyibi azobanga olakisa mubali na ye. Donc, célibataire, ils ont droit à la vie. Tout le monde vivre tout le monde faut tous avoir marié. Matobio célibataire. Bon andé. Nos femmes celle avec le wifi. Non mon bali za Sherazade. Hein? Sherazade. Toujours sambi sanga mingi le poani oyondi misange loko ezate. Et puis bon mona matop na télé botant que n'a pas mon bali faible. Wana kiti. Bolingana buzobe mbinga diote kibo mwasi boye e mona na te. Mona pe batindi kanga porte ba wale ko kepo kanyi na kanyi ko babi femme soumise bolingana buzobe la soumission mabe donc toi boyepe ata na kati ya mboka papa Fati président de la République donc maman pa koyebisa papa yelanga mai mobile azupa yeli mobile nae oui na kati ya bolingo na moment na ya makamba bolingo ya makamba couple ya makamba ki président na ki présidente ezaka lokwa pasteur tango uzana cher tika mama pasteur na baolenga mama na tango uzana ndako za pasteur to za mbali nanga bolinga ngote poni basala oni nga banda na kende église na mona mwasi ya pasteur na zemi na banga nzambe donc pasteur a chezemi ako bota te elekelanga bénédiction mwana pasteur akozwa ngote tes bénédiction te au mona bible bi mwana bénédiction mais bible bi mwana bénédiction pona ba parents mais asala ka ndenge nini aza être humain te aza ange ba ange kutu ba kita balati nzoto ba kwei bongo ye mtu ana nzoto na makila na mai ya mona ngana mukilo nyoso na ndima ka mwasi moko nani mama Olangi mobali na ya kufi ye pa kufi po boye ki na ko telengana o ba mona mama Olangi na mobali ya bato o ba mona mama Olangi bo ake calme o yoka kapena vrai bolingo yango wana ya mama Olangi nyoso to tikali to tatone o mona mobali akufa mwasi azaka ndeti mama top bana papa tika biso pe asonam yo zala ati lelo obanga liwato ni bokola exemple maman Olangi te liwe ya kalikila nzambe ouais wana raison liwe ya kalikila nzambe ibe bango ba okay bongo sikoto olobani sikoto yo ngo remplacer nzambe yo polingo ya na loi na ya sika biblique te bona évangile selon yo mutu asala makambo na guna ye na tana ye na basentiment na ye na façon na ye azo raisonner. En tout cas, tu comme une soupe, tout l'anda biso été, tout l'anda été évangile selon leader ami Césaki. Moi c'est so mobile a koufi, moi c'est pas koufa. Parce que banana yom totika loboko la bango. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci. Et là, il bon leader ami si, moi c'est courant. Merci beaucoup, Bandeko. En tout cas, merci beaucoup. Et ça là qui bonga leader ami si na ekotala. Mami, merci na passage nanga. Mama sauf kana na douleur moko, na lota ki ndoto, na décharger conteneur mo ba ciment. Na kitisi on a se ba futi na mbongo te mama, douleur a bongo. Eza ndoto. O eza révélé za condamné au perdre. Ah, tu as vu lever la par la télé. Mais c'est juste vérité. Interprétation. Na perdre. Il y a ndoto. Vous n'avez pas prévenir yo. Bandeko, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce que imaginons trouver 5 femmes. Combien de bonheur? 5 bonheurs. Maman nanga, n'a pas si seulement raison. Merci beaucoup. Nous
Tozawa, nous allons salement, pas de distraction, distraction surtout, il y a tout ça à la tête. Tout ça, la promotion, tout ça, dans le mois de mars déjà, le 13 mars, Jericho Betos Sobiranga, le 13 mars, Jericho Betos, tout ça, on a déjà. Jericho, alors, c'est ça déjà. Oh, là, ça dit plein d'émissions, on a dit qu'il y a eu soit moto chaud, il y a rien à oublier. Ça va quoi, mais ça va, Moussalara, boulot, boulot, ça va, boulot. Hey, yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyo yebana ezali showbiz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo oui na éviter vidéo oyo ernime ko koma e komela bino ezali mama Joséphine mama Soso na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozo lia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison, biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te
pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo. Soki omilingaka. Pe olingi libota na yo. Olingi mobali na yo. Olingi bana na yo. Te okokosanga produit oyo te. Yangona yoko présenter yo. Produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine, la plus c'est 44 79 853 90 849. Na Balieli Soussou, plus c'est 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, Kina sala mignonne bokoli yango 0. Lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture nde.